Ça des Pierre, ceux qui va bomber à maman, il va bomber va bomber à papa, il va bomber Pierre a koufa kate, non il bisa Pierre moko. Est-ce que Pierre moko la nanga zao? Maman, to bouki ba condamnation, to bouki ba limite, to bouki ba lien, to bouki, mais to zo bossa na peine zunga bondo qui existe kana kacha mabota. Mutu moko te o abota mina mwasi na mobile, akoko tombola mosapine aloba ye na famille na bango sorcellerie zate non. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Ipamboli uyemona na katempeni mama kandelobi Kolabye mapapu, masopi mafuta Toko kesitana, longo na nzambu uyo mabenga na makomi Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Tika ete Nzambe ya Lola, Nzambe ya Bibilia, Nzambe ya Israël. Amona yo mama, amona yo papa, amono ndeko mwasi mobali, bisika nyonso bozwami. Na moma apeli baku malamu oto yokaka bansenema ya kitoko. O Nzambe ya Lola asala kabiso ngolo ya kolanda na chaîne ya malamu oyo. Nzamba Lola apambolo papa, apambolo mama, apambolo mon frère. Ngonga na biso ya kopanza banzungu bondoke koki. Ngonga na biso oto lukaka Nzambe peto yokaka bansenema ya banzungu bondoke koki. Landa biso vraiment na bokebi na pesi mbote na mama papa ndeko mwasi mobali. Bino nyonso bozuli baku ya malamu na pesi vraiment mbote mingi epa ya mama Stéphanie oyaza na kati États-Unis d'Amérique Nzamba Lola apambola yo apambola asala susu makamalamu couple pichu na kati ya Suède Nzamba Lola apambola bino boza vraiment ebele na pesi bino nyonso mbote na lingi bino vraiment mingi et na pesi aussi mbote na ma sœur Esther na kati ya France Nzamba pambola yo Nzamba salobolamu et Nzambe akokisa makama malamu na bino nyonso boleke bele so bina bando tanga bino awa et rozala pena pasi mingi merci beaucoup Nzamba pambola mama Vic mama Cécile na kati ya Londres bola Nzambe ezala vraiment partage et pambola yo pe yo zolanda biso libaku malamu na sepe na bino peto lingaka bino nde bozo benga bo continuer toujours ko benga et Nzamba Lola akopambola bino merci na sœur Augustine Nzamba Lola pambola na kati ya Paris bola Nzambe ezala partage na libota maman bébé Nzamba bomba bino bola Nzambe eyeba na kokoba mon frère Idriss na kati ya Canada bola Nzambe ekoba na lingio mingi Nzamba continue ko selo bola mo dejo bandi ko mona et Nzamba koba nango ekata na te merci beaucoup na kolinga to sambela pona kokoba na enseignement o Nzambe ya Lola apesi biso pona mukola lelo to bondeli Saint-Père Nzambe na nga ya Lola Nzambe ya appel na nga Nzambe opesi nga message pona batu bakokangwama ma Bible me dit na nzela ya prophète moko Israël ezalaki gardé pe Israël ezalaki sauvé je crois fermement Yesu na nga Nzamba bikamwa mona moma oyo Yesu mutu nyonso kolanda biso na bandako mutu nyonso kolanda biso wapi azala malade azala wapi abika na kombo na Yesu na déclarer bolamu Nzambe ezala partage na déclarer bolamu Nzambe fungula na déclarer bolamu Nzambe sala bino makama malamu Nzambe tika ete puissance sa parole ekita na kati ya tongo oyo ekita na kati auditoire ozo bela bika ozala problème za solution ozo lukanini Nzamba pesa yo dans leur souffrance il cria à l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole et la parole figurée na kombo na Yesu nazala kondima liloba ya tongo lelo ko bikisa liloba tongo lelo ko kangola au nom de Jésus-Christ amen 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 acclamez Jésus c'est Jésus qui gagne toujours Nzamba pambolo mama papa merci beaucoup nous attendons directement na kata bansenement na biso o tozwe bana ko partager na bino en tout moment papa maman tangu tozoloba nzungu abondoki na kati ya mabota mama nzungu abondoki eza ba slogan te nzungu abondoki eza ba théâtre te
eza ba immoralité, eza makambo eza ko se passer surtout nous les Bantous, eza la réalité spirituelle, héritage o toza ko hériter à sorcellerie, o boy batuba sepela et boy batuba bika loboko ya Nzambe. La fois passée na oti kolobela bino na enseignement moko kitoko bino bolanda ki pe bozo continuer kolanda. O na utaki kolobela bino ba marmite réclamatif pe na ki ko bakisela bino ezala ki susu moko ezali na biso toti kolobela toujours cause ba réclamation wana ya banzungu ndenge zo réclamer mutu ndenge zo boya mutu ayeba na kokende liboso ndenge zo boya mutu asepela na bakisa ki musu na lobaki eza kolonga banzungu efficace na kati ya bomoi na biso mama papa. Pourquoi tozo boya banzungu abondoki na kati ya mabota na biso nzungu abondoki eza loko toko ko sepela nango oyo sepela to mona ngoni mama to buki ba condamnation to buki ba limite to buki ba lien to buki mais tozo bosa na peine nzungu abondoki exista kana kati ya mabota mutu moko te o abota mina mwasi na mobile akoko tombola mosapine aloba ye na famille na bango sorcellerie ezate non lukuta famille se sika batu baza ezaka na puissance posée na puissance négative na puissance positive nyonso ane se posaka o eza ko s'imposer mais la plupart il y a des réalités spirituelles o eza ko se passer na kati ya mabota mais lelo na nguya molimo mosantu to koyeba na ko partager les marmites causées par le gens. Les marmites causées par les gens. Banzungu oyo et yena nzela yaba tu maman papa. Pourquoi tozolobela le marmite causé par des gens maman? Mutu azangi batu azate. Eza na batu misusu oyo ba vandi na mokili. Posa na bango eza batu basuka. Posa na bango eza batu ba mone sengote. Posa na bango eza batu ba lelaka mama papa. Nzungu ye na batu. Balobi nzungu ye na nzela ya batu. Mutu musozo solise malamu. Ozo sepela na ye. Oza ko ede, oza ko tindele pe mosolo. Ozo sala esengeli mutu azala. Mais na kati ya motema na ye, mutu ana lobaka, yo kufa lelo, lobi musika. Mon qui les a compliqués, Bible en lobby, le cœur de l'homme est torturé. Qui peut le connaître si de Dieu, c'est Dieu lui-même. Moutou nino aza ko méditer pour na perte ta vie na yo. Moutou nino aza méditer pour l'échec na yo. Na rolinga totanga rapidement et bon on expliquer bino écriture ya Nzambe. Merci beaucoup. Fongola rapidement na mokanda na biso Actes des Apôtres, chapitre na biso 12, les versets 1er jusqu'à verset na biso 5. Na rotanga rapide. Vers le même temps, le roi Hérode se fit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Oh Jésus. Voyant que c'était été agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi, il jeta en prison et le mit sous les gardes de 4 escordés et de 4 soldats. Chacun avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Oh Jésus. Voici donc Pierre était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui la prière à Dieu. C'était la parole de l'Éternel. Acclamez pour la parole. Maman, papa, yo katozo lobe l'enseignement oyo. Balobi na biso, le marmite est causé par des gens de Komwasi de Komobal. Bazotali sa biso li solo ya Hérode. Hérode azalaki nani? Hérode azalaki influent na kati ya mboka na ye. Hérode na ta oyo, Christ si akei. Christ s'est secoué, mission église baniko banda, Pentecôte peut se yaki. Bible lobi na biso, Matthieu baniko teyama, batu ba boyi, Hérode lobi na lingi ko yoka komwa Yesu na kati ya territoire na ngate. Tangu tozolobela roi zanani, roi za mutoyo azako gouverner na secteur moko songolo pa kala. Roi zanan aza dirigeant héréditaire, azui force moko pa ya mutu moko songolo pa kala, abaniko gouverner. Azanani, c'est celui qui, c'est quelqu'un qui dirige, qui domine un certain quelconque. Nayebite maman, papa. Hérode nino a tellement la kata bo moina yo. Ou azo méditer pour na perte. Ou ayena nzungu na kata bo moina yo. Hérode wana yebi yo malam. Hérode wana yebi nengo sala ka makambu na yo. Pendant que je volé, ezala bato ba kolinga évolution na yo te. Pendant que je sala makambu, ezala bato ba kolinga te makambu na kende liboso. Hérode est l'ennemi. Ma Bible me dit, le roi Hérode se fit à maltraiter quelques membres de l'église. Ceux que nous avons membres, Hérode a simba yote.
Ce que vous avez monté, Hérode a simba yote. Mais ma Bible me dit, Hérode a son maltraité, kakabana na nzambe mama papa. Et qu'on appelle citation na yo. Ouais, comme il a kacha bomo ina yo. Hérode ni a telemi na kacha libota na bino. Ouais, son maltraité libota. Pendant que Hérode a telemi, muta ko bonga na kacha famille azate. Alobi nzungo yo, lokola mutu mokote, alobi marakata nzungo yo. Bible alobi na biso le roi Hérode akangi Jacques, abomi Jacques ndeko na ngana epé. Mama tala banzungu aliwa ndenge zo telema na kacha mabota na bino. Mutu ni na telemi sinzungu na kacha libota. Mutu ni na telemi sinzungu na kacha misala na yo. Lelo komi tuna, vina nge komi boye ndenge nini. Nzoka ndeza la batu balia ka lokola yo. Batu ngo balata ka lokola yo. Batu ngo basala ka makamuna so lokola yo. Mais na kati na bango, batu ni na kata jalousie, balingite batu ba sepela. Tango azoboma ba potre, azoboma bango panda peta fagi ya Pâques. Maman na Pâques, exactement bandé ko célébrer, ozala ki fête ya Noël na bango, bazo comprendre que tozala ki ba wumbu, nzamba kangoli biso na kati esclavagisme. Il y a des gens au barolinga fête na kati bomo na yote. Au moment où lingo préparer fête, mais ça na bateau balobi, yondongo zawana, oko sepelate. Yondongo zawana, o kende libosote, nana zo condamner le col Hérode. Hérode a cause la tata na yo. Hérode a cause la maman na yo. Hérode a cause la mwana yo boti. Mais na kati na ye, aye na kati nzungu parce qu'a hérité qu'on a kati mutu moko. Ba laisse le mwana sorcellerie. Le loi livré libota mobimba. Nana zo condamner libota na bino. Le loi libota makama malonge zate. Mama kemba na combat spirituel mama. Nzamba peso makasa ko yeba, pe ko détecter ba nani baza pene na yo. Hérode ni na telemi na nzungu alobi muta bongate. Pendant ko zo sala misala et ana batu balingi musano ekende libosote. Mutu wana zo linga ki malamu. Tala coup d'état betio. Lelo makambo to simba li susute. A cause de Hérode moko batelema ki na banzungu. Hérode azala muta musikate. Hérode azala ki hébreu. Hérode azala ki juif. C'est le même juif wana azo maltraité baninga ne ba juif. Pourquoi abanda ko comprendre miso Pierre azanango, miso Jacques azanango, yazanango te mama papa. Mutu ni na telemi lokole Hérode na kacha libota na bino. Mutu ni na telemi lokole Hérode na kacha libota na bino. Hérode akotsa kanzungu tangu nini? Hérode akotisa kanzungu na kacha distraction de konanga. Longwa la distraction de ko tala findenge zokende. Yoza mutu fo luka nzambe. Libalate, mukandate, musalate, santé malongate, ozalaki maladie fité. Lelo ko maladie findenge nini? Diabète ki ndoki ngwana ba pesio. Stérilité ki ndoki ngwana ba pesio. Baninga ba ya poto sima. Ba mikanda ba zui, ba vie comme une excellence. Pourquoi je simbate? Parce que c'est la mutu moko. Azolo baloba to bota mani tata moko te. Eh Yesu nanga tala pasa mokili. Mutu ana zoloba, loba to bota mani mama moko te ndeko. Nana zo avantage na kata bomo ina yo. Nana zo dominer na kata bomo ina yo mama. Nzungu ko lekola makasi, mais le kinzambe na makasi te. Nazote ya Jésus, ou akangola kabavi, Jésus a pesa ka forme na bomo ya mutu. Bazo buniso pambate parce que bazo comprendre et toi li ozanango bango bazana yango te. Vile le komi compliqué. Na likambo yebi mutu na makolo te. Vile le komi kolela Hérode moko lobi yoko sepela te. Hérode ya katangu nini, nzungu ekota katangu nini, nzungu ekota na kata distraction. Bible lobi na biso na Matthieu chapitre 13 le verset 25. Pendant que tozo lala ennemi na biso kotaka aloni kone ya mabe pa ebina kokende. Tala fini ko ba mauvais sort. Obenga kai ma copine. Lié wana koma ko bimana mobali na yo. Obenga kai camarade ya motema. Tala kwa becho vie komi musika. Lelo ba komi ko tio mise en garde na katanda kwa yo moko. Lelo ba peso 500 mètres cause mutu moko atelemaki. Alobi ya ko bongate. Ya okende liboso te mama na zo ebisa yo. Mutu wana ko longwa. Nzele ko tika la polele. Nana zo condamner le col Hérode. Pendant que Hérode aza mutu ko sepela zate. Rôle na bangweza ko kata batu esengo. Rôle na bangweza ko pesa batu ba via ba finalité malheureuse. Tela misala ndenge zo beba koza mutu. Muta memeli yo nzungu mama papa. Okomi komi tuna nazalaki boyete vie komi boyendenge nini. Nazalaki boyete na on se retrouver boyendenge nini mama parce qu'il y a des gens au bazo méditer sora mabena bomo na yo. Balobi Hérode abomisi Jacques. Maman ni ne bomaka batu na kacha libota na bino. Or Hérode amemaka esprit de mort na kacha libota. Nzungu abondoki ememaka liwa na kacha bo libota. Liwa na zolobela sur le domaine tout ne konanga, sur le plan financier, moralement, spirituellement, conjugalement, na domaine nyo son de konanga. Ta libale bebo e bakate libale beba pourquoi?
Parce que ça la mutu moko alula kanda kuna yo. Libane baby pourquoi? Musala baby pourquoi? Parce que mutu moko envia ka musala na yo. Lelo mbongo zo li soute la pote sikoza parce que o kabela ka batu moko mbongo bazwa mbongo wana bakenda nango na bondoki. Alela amona pasi na lobi ba kuyo nom de Jésus-Christ. Nana zo méditer malheur na kasa bomo na yo. Nana boyo sepela. Nzungu ni le boyo sepela pendant que na lingina sepela na fete pete les ala batu balobi rien na liboto yo batu ba sepela kate o nzambelanga na tombo loboko likolo o eboma mama eko boma yote o esukisa bandeko na yo eko sukisa yote o lelisa ka batu yoko lela to nom de Jésus nana zangisi yo kimia aliaka lokola yo alataka lokola yo asalaka makambo nyonso lokola yo baza bato batoni na kata jalousie moninga zwi sepela moninga bali bo sepela moninga okene liboso sepela panier circulaka ba o babali place na yote ba o otonga place na yote mama ngonga na ekozala koyoka jalousie na makama meninga te Hérode baza bata jalousie bakolinga te batu babonga bakolinga te batu bakende liboso mama longo na kata distraction makambo zo komela yo za mto ko tika nzambe tala nzungu ndenge sikeziyo o nzungu abondoki ezwaka mutu likolo ebambe na mabele nzungu abondoki ebimisaka mutu na ndako ya libala obima na ndako ya libala wana okomprenaka te ndenge makambo ezobeba ozokomprendre parce que eza na bato moko aolakisa nini aomona nini kaka ye mama likambo na likambo ezalaka na ntango nango Hérode wana telemi alobi yo mona esengo te akati osengo na mokuse nana okati osengo na mokuse nzungu abondoki alobi te yo kosepela te nzungu abondoki alobi te yo komona esengo te nana alobi omona esengo te ndeko na nga justice nzambe kita na kombo na Yesu panda yo zolala baloni maladi na kati ya ndako na yo panda yo bosali ke balukaka nzambe tala vie kobi compliqué ndeko na nga mama ngonge koki tomona loboko na nzambe ngonge koki vina yo change ezala mutu moko azoloba yefani okwama mutu angaza muta musika te Hérode azalaki muta musika te Hérode azalaki véritable hébreu Hérode azalaki véritable juif na ba Pierre na ba Jacques bango na seloko moko mais mutu moko atelemi tozwaka na souffle sika moko alobi okufa lelo musika et ana batu soki ba osoko na ba douche balobaka ndengo kenda na opoto wana okenda na nzoto mais molimo eza na kata Kinshasa Jacques akufa kata kufi mama papa tangu Jacques akufi ma Bible me dit ko banga na kata église mama papa longola ko banga na kata bomo na yo ko banga liwezo kufa te o to kufa ka chaque fin de l'année chaque fin de l'année to kufa ka chaque fin de l'année makambe bebaka parce que ça la mutu moko atelemaki a sacrifier la famille nzungu yaka pamba te yana bato batina kanzungu na kata libota akoza tata na bina kufa azwa ba chance bana teka abo kufa ka chaque fin de l'année nenge to oke na fin de l'année boy ozoe bate nana ko kufa na famille na zoe bisayo tu ne mourras pas tu ne mourras pas tu ne mourras pas yoko bika na kombo na Yesu force ni nezo ganga na kata bomo na yo mama longola ko banga bozala mutu moko na famille na bino soka lobi tout le monde azo banga ye mama bango ne ba Hérode Hérode misusu ba yebi bango mais Hérode misusu ba yeba na kate ba invisible o bitumbe zalaka bien tango yebi adversaire bozo bunda na ye mais o azo bundisa vie na yo nani azo bundisa vie na yo les marmites causées par des gens marmite so na nzela ya batu mutu aza mabe okoko sale bolamu lelo ye wana zo tongo libanda ye wana zo ba mabe na yo mais nazo tere mutu moko soko se confie na ye maladi na yo ko sila problème ne ko sila pasi ne ko sila mukanda wana ko zwa oko concevoir pour ça motema ne ko kokisama dossier wana e ko simbo nom de Jésus ko peut-être espoir était ko banga tende konanga Psalm 27 elobi kolonde mwinda pe sali na yo nana ko bangisa yo mama longola ko banga ces instruments o le diable utilisera pour la ko détruire moi na nzambe tango bakangi Jacques akufi ko banga na kata libota mama na konti siko banga na libota la bino o noko soka lobi mena oyebisa mutu moko nguya nzambe ko kitela yo o ko défier noko na bino o ko défier tata mwasi na bino o apupula makolo na ye o lo bato bota mana mama te appelle la mort au nom de Jésus-Christ. Nana so méditer na persa libota na bino libota komi freiner à cause de moi na mokambuke Hérode à cause de moi na moko boti mabani ko maltraiter libota ko bange na kata libota yami bale mama papa eza négligence ndeko nanga ezo pesa ba Hérode privilège na bomo na biso négligence na yo ezo pesa ba Hérode privilège na kata misala ezo pesa nzungu abondo ki privilège longola négligence na makambo nzambe yo za muto ko tika nzambe te maladi na yo za na maladi te
lelo ko maladie pourquoi eza na bato bamviaka santé na yo oyebaka yango te parce que mokili eza na molili nzunga bondoke yesu ifine bandi kobebisa yo yo zalaka na mbongo okoka lisusu te vie komi ya kobeba longola négligence nzambe balukaka ye likambo ezokomela yo eza langage ya nzambe azoloba na okota na kati ya bapriere yo kangolama tala négligence ekoti na kati ya bomoi na yo ya nango makambo ya famille nzambe azolakisa ba révélation olali na butu oloti bayibi yo mbongo obitisa na ka noto olamuka lelo maboko netika na polele olalamuka na butu olota batuta na mutuka olamuka pe vie comment compliqué nzambe alobaka na bandenge ebele ko sabotaka bandoto tende konanga yo sabotaka bandoto tala vine komi boye avec koma boye nzambe alakisaka yo parce que bible lobi nzambe alobela biso na ba vision na ba songe na ba profond sommeil longola négligence ndekonanga longola négligence soki otelemi mpo na vi na yo te mutu akotelema mpo na yo aza te ndeko na nga papa mama ozolandanga ngonga délivrance na yo ekoki nana yebi likambo na santé na yo nana yebi likambo na mokanda na yo nana yebi mokanda na likambo na foyer na yo nana yebi likambo na kobota na yo nana aza nsima ya malheur na yo nalobi moto ya nzambe kita moto ya nzambe kita moto ya nzambe kita moto ya nzambe kita au nom de Jésus nana azocompliqué existence na yo Ils ont se retrouvé maman nanga. Longola négligence. Banda sko ko luka nzambe. Banda ko luka nzambe. Bitumbe ko le ko na makasi mele kinza mele makasi te. Nzunga famille bino ko le ko na makasi le kinza mele makasi te. E rodi ni na temi na bomo na bino. Allela. Anio kwama au nom de Jésus. Oronio kwama te. Maman longola négligence. Mati sa fille de prière. Banda ko luka nzambe. Tia serré na kati vina yo. O négliger vina yo. Soko beti vina o karana na ozo vina a charge. C'est l'état où tu as conscience. La délivrance, c'est prise de conscience. La délivrance, c'est prise de conscience. Racheter le temps. Il y a délivrance. Délivrance, c'est Baluka Kayango. Plus 243, 89, 83, 58, 338. Plus 243, 89, 83, 58, 338. Maman Benga. Ngonga délivrance de coquille. Quelle maladie y a na yo. Oje bato kende wapi. Malade nza maboka bato. Est-ce que que malade nza maboka bato? Pour ya misa to babina biso, et ça manque de vie de prière. Parce que tant bakangi Jacques, église côté sikobanga, moi na nzamba banga kate, mais moi na nzamba bangi sakabatu. Négligence ya mi balé, longola négligence na makambo nzambe bakolonga yote. Ya misa qui manque de vie de prière, telle la vie de prière ndenge baby. À cause de distraction de misa koti. Aloni sema sama be na kata bo moina yo nzunga bondoke bandi ko ganga lopango famille boyi batu babima banda bo sona na noko lo batoko tala tala vindenge sike komi noko lo bakitoko tala yendenga ko sukela mama nanga maloba na eza nzambe te na oteo maloba moko ozali kola maloba nyonso c'est la parole de l'Éternel nzamba bina loba na yo ko réussir yo ko suka boyete vina yo ko suka boyete. Troisième point c'est la prière. Tango ennemi ayaka avant qu'on tape sa vie de prière ozaki mosa mabondeli le vie de prière eke wapi maman bi que problème ozango moko bondela nzambe nzambe pas sali quelque chose na bomo na yo tande ba commission kilo toko ba chrétien moko feneya toko ba chrétien feneya to luka nzambe risute mama zonge la vie de prière lo sambe futaka ngonga bataille ekoki mama buka mabolongo ko luka ngangate ko luka ba sokola yote ko luka mobala mutute mama buka mabolongo mobali na yo azali mbongo na yo ezali dossier na yo ezali kimia na yo ezali nana boyo sepela baliaka lokola yo mama kofunda ba ona parquete luka jista nzambe kitana kata bomo na yo luka jista nzambe kitana kata bomo na yo tango jista nzambe kitaka ba donner chanzaka nana telemi. Troisième point c'est la prière. Prière et dialogue. Prière, c'est une force. Or, celui qui prie est capable de tout. Il y a un peu sauver sa vie de prière. Osaki Mosa va gêne. Mobala va gêne. Mobala va prière. Le va prière et kewapi. O komi bebu bebu. Hérode vandi. Balela. Batu ba balakate. Famille batu ba balakate. Famille batu ba botakate. Famille batu ba sentarakaka. Ta la famille la bino ba sentarakaka. Ok na poto na nzoto. Même oli moza la kata Kinshasa. Bando bandiko luka mukanda mukande zate. Bando bandiko luka stabilité zate. Bando bandiko luka sengote parce que ça n'est Hérode moko alobi ndongo kena yo okosepela kate alobi kende to kotala lobanga na tata mwasite oh Yesu ndeko ngonge koki baluka nzambe ndeko ngonge koki nzamba sana bomwe na yo ngonge koki nzamba restaurer yo ngonge koki nzamba pesa posa motema na yo nana zo méditer la perte na yo le marmite causé par des gens motema mutu eza mabe bato ebele bakufa pona batu po yesu azala livrer diable utilisaki mutu nini baza ko utiliser pour livrer vie na yo prochain batisa kufa ba utilisaki mutu nana nzonga cha mutu na kata plateau nazolo ba moto pela
na oloba moto ezopela maladi wana tika yo problème wana tika yo nana telemi lokole Hérode azala makasi koleka yo mama maleki nzambe na makasi te Hérode azala mayele koleka yo aleki nzambe na mayele te azwi baja na ye bokende kolukela nga basali ya nzambe nana tini ba démon de contrôle babandi ko contrôler yo babandi ko contrôler misala babandi ko contrôler ba faire balobi yo bongate mais nazo ebisa yo buto ta umeli suka to wetanaka nazo to moloboko na ngali kolo caméra cachée o contrôler ka yo na lobe ko au nom de Jésus na lobe ko au nom de Jésus yango mono osala ba projet et simbate o banalika malamu et simbate parce que na batu ba vai na kwena yo aolata aobonga aosepela tika to freiner misana ta misande nge baby ba osi kolongolo musala ozoe bato ko sani balingi ba bengano na mboka ozoe bate tala makambe komi buya parce que ça la bato boko batelemi mama na verset la biso 4 balobi tango ba moni ba bomi Jacques et sepelisa ki bango monde de ténèbres et ko sepane sengo na yote rôle na bango eza yolela nzungu musala ngweza batu ba lela batu ba souffrir batu ba nyokwa mama akangi lisusu Pierre oh Yesu nanga Yesu tango bakangi Pierre Bible lobi na biso église lobi toko fanda lisusu te pour n'apôtre Pierre toko telema toko bondela oh Yesu nanga mama prière kangola yo na lobi prière kangola yo na lobi prière kangola yo Bible lobi nanga église etika kite lobi ya liboso apôtre akufaki mais pour na Pierre akufaka te église bandi ko prier église bandi ko prier kaka na butu moko caché fongwa maki Pierre abimaki na obete maboko nanga caché na sa famille ebima na kombo na Yesu na oloba yoza Pierre akufaka te pourquoi car c'est Pierre ana clé église ce qui Pierre akufi mission ba kopesa ngona na nani yoza Pierre église oza Pierre alibota na yo oza Pierre abana na yo tu ne mourras pas tu vivras kobanga bitumbezo komela yo te bazo bundisa yo parce que oza lango bango baza lango te yoza Pierre bana no baza ba Pierre misane oza Pierre soki ba boma ya mama ya ba koboma te ba boma ya papa ya ba koboma te Pierre akufa kate na oyebisa Pierre moko est-ce que Pierre moko la nanga zao est-ce que Pierre moko zawana soko za betata milolo siko za betata milolo ndeko nanga tu ne mourras pas tu n'échoueras pas mukandana bakobenga yo oko concevoir libala ne ko salama malade ne ko sila olanda ngoza awa ona diabète moko kindoki oze bate sika diabète ngwe bandeli oke na hôpital balobi za ki ya molili mama ngana zo ebisa yo diabète wana euti na maboko ya bato balingi basukisa yo mais na tombo loboko nanga likolo soki naza mosala nzambe nguye zo kota diabète ne zo kima diabète ne kima parce que ça Pierre oh Pierre est la kisinini Pierre c'est la réserve de Dieu Pierre c'est quoi c'est les cartouches de Dieu Pierre c'est quoi c'est la provision de Dieu oh maman nana lingoza l'instable bazo réclamer au pambate parce que bazo mona makambu yo kosala mama nanga ngonge koki tokoyeba solo ko kangola biso mama yoza Pierre oye boma batu na famille ko boma yote match vie de prière na tour Jacques basambela kité mais na tour Pierre bala biso ke ko ya eya mama ko kufate nzungu wane fongwama motambu wane kanga bango moko maloba na bango esongela bango moko malere na bango ekanga bango na lingi siko za mama papa ozo beta maboko ale banda ko kwesa nzungu nyoso o batu bayeli yo moi ce n'est pas ko sala nzungu amono bandiko mata abandiko lukane na boma atika na bomengo oza no landa ngai ndako ne komi na moto makaso comprendre te makambe komi compliqué bana no ba komi bateti oye bate et ana force moko kindo kiseko chuana nzungu wane bandiko réclamer mutuna yo ozo beta maboko kwesa ba Hérode nyoso ezala mwasi ezala mwana ale toke moto beta ko ale bando pelisa moto ale bazika wa yebilika muna vina yo wa lala katani mbakate na vina yo wa lobaka mabena yo akeko sokola kaka yo aosokola na mai wa kenda poto atikela kabiso lokote mama moto pe o akenda poto totekaka lopangu na biso ye mutazoka mbongo ebele mama moto zikisa maloba wana be Hérode ba travailler la maloba nini Hérode wezo telemela yo ale bando condamné pelisa moto panza nzungu wana we uti na batu euta na mboka euta na tata euta na mama euta na mwana euta na camarade epela au nom de Jésus okangola makombo na Yesu we akotelemela zolo boko na uchala motema na yo muto landi ngai na déclarer etant que mosala nzambe
mutu nyonso abotami na mwasi na mobali aocha mutu na sete au nom de Jésus na lobi mutu na weza cher wa ko telemelo défi nzambe nanga ko kwesa ye wa ko luko na ndinga bondoki nzambe nanga ko kwesa ye wa bandiko tsa ba idama be na misala na yo nzamba ko kwesa ye kilonga na kombo na Yesu na lobi longa na kombo na Yesu tu ne mourras pas 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 au nom de Jésus bola nzambe lata yo et si ka maman na bino suka yo ko sukate parce que yo za Pierre o ana clé à famille yonde Moïse alibota na yo o longo la famille na kati ya désert o meba na kati ya terre promise o kufa boyete o suka boyete loboko tshela motema elongwa yo koma ya nzambe reçois la grâce oza malade na lobi bika oza malade na lobi bika na lobi oza malade bika Moïse maboko likolo Israël ezolonga prière ndeko restaurer yo prière ndeko salo ozo lukawana yo mutolandinga tikete maloba oyo eza la vie et amen akata bomo na yo kobanga noko wana te kobanga papa lekite kobanga mwasi te baloka na bango baloka menzamba Israël aosalela yo maboko neko pambwama mbongo neko kende liboso misane okende liboso tikete nzamba lola apambula yo mutolandi biso ozwami na libaku malama kolanda biso yo lingi osunga be mission oyo pe koma na ndako na bino ça demande des moyens amen amen aussi même na molimo mosantu sunga be mission oyo po bomona kanga mikolo nyonso tote ya kabino tikate nzamba lola apambola bino ozala posa ko sunga mission oyo mosala nzamba te ya kaotangu nyonso zwa numéro na nga oyo bana kobenga nga plus 243 89 83 58 338 plus 243 89 83 58 338 benga sala geste nzamba lola apambolo et sika kolona ezala misala nzambe. Que Dieu vous bénisse. Loba nanga nazamo longi. Loba nazamo longi encore fort. Encore fort. Ah, bete son bon makas. Oko kufa loete. Mutu na uza cher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Azamwana motote po akosangai. Abongwa ni pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mukundima. Atako babakola kema futa na musakolima. Lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kolabye mapapu, masopi mafuta. Toko kesi kana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangata. Nzambe ya